Nangaye Robert. Bongo Robert. Bongo Robert. Oui, na uta na mai ndombe na mboka kobo nyoki. Na nyoki. Oui. Oyaki awapona makaya malabe soki ka voyage pas parce que. Oyaki awa santé za bien te. Siko obele ni. Na bela ki na kati ya docteur na motema. Docteur Vino makila. Ezota mula bien te. Misisa na yo ya tena makulu. Ya motema esebedi. Te makolo marika. Makolo kome kofimba. Watu wengi sikabuza examen. Atali ya pesi na kwa kisi wa susu alino. Les hommes esprit de mort, tu as mukili. Tu sais pas tu regardes esprit de mort et kangio. Zio kufa ume la lisute. Yango wala. Na ba médecin ba bio komika sute. Ba lu na bika lisute. Donc yé pewa. Ba pesi ba kisi na meli. Na mo solution tele. Solution ezate. Kama muke a ndenge wana ngote. Dala na kaka nzambi. Soki balobi ke na bokufa. Ema ke na kufa na kati na mkolo. Me na kufa na mukilite. Donc yango na yeke pa na Yesu. Na la seko. Na yeki na naki formation moko na kaki na radio. Ndandi yango ndandi na tutali ko pesa adresse. La tuni déjà ba adresse wana na ndandi te awa. Vraiment na yeki pe asana nzambi bati maboko. Na yoki pe changement dans autres direct. 10 secondes. 10 secondes. D'accord, alors vous avez. Donc vous avez. Vous comme vous n'avez dit. Na yoki lokola passe na makolo c'est-à-dire na yebi sika ka Satan. Na yebi ke ozate. Ozate. Na yebi ke na de nyoka soki akufi. Langi na yebangisa. Na ko bangisa gate. Na yebi so kufa kikala. Siko yaka ozolo bate na yoko ba siko. Na ki pona loba oyo kama loba na ya passe. Na kolobe ko tia penza litoi na muloko nga. Mais siko zoloba. Sikana ko biko ko kanga. Ko biko ko beta mulolo. Na ko beta Yesu. Haleluya. Nani no kozi. Kina lobangi na pele na ko beta ba na ndenga lezana. Deni ni bo. Sala tu na loba bien. Kona ko loba na ko kumisa makazi pele ko yemba ba kasi. Haleluya bana zambe. Okokumisa makasi. Eko yemba makasi. Ona ko yemba. Est-ce que bateau va faire la mitema? Oh, le régime boy, oh c'est là. Oh, papa, on est papa. Na éviter. Qui ont dit solution n'est pas Yesu. Et pas là. Pas là Yesu. Et pas là. Pas là Yesu. Ah, la réaction de pour Jésus. Papa, papa, nous avons été développé. Attends-moi la quitter, là tu m'as indommé. Côté Nongo kuna. Utaka tika banganga. Na mécanique. Mais l'autre côté. Côté basengele kuna. Suki kuna geni bosokuna elo kote basu arika fobi kate awa pena Kinshasa ndenge baka ko biko lwana Kinshasa ba pemi ba minga mo ba kisanga ale no oye ko bidiwa ona ko kufa bwebena ikala ko ndimana kufa bata mkono bote na beli Yesu Kristo aya ko suma aye na église mema Nzambe ya second souffle a soufflé et a rétabli yo alléluia bana Nzambe parce que okoyemba siko to koyemba dimanche soir ata sika pena ko yemba leta melo peto yo makasi merci na ko yemba nzembo moko e ko kota ngo ko biso ata munoko na bino yemba papa sondole mango yembi ayengo soto besa wa hilonga yengo sondole mango yembi ayengo soto besa wa hilonga la nosambu utikanga na benga na Nzambe Yesu Nzambe na nguyaya aya kita akosala amen ukozoto fungola Bible na seka na Nzambe na nguya aya ko yenda ya kote ya bisu eta oza bisu nyonso Nzambe na nguya ase manifester katina yo komo na mama Ana na bana bate bate swaka sikoy komo na mama Ana
Là-bas, il y a Baba Boukara numéro 3. La commune Makala. Ok. Est-ce qu'on combien en dingue ni? La commune a la belle. Obéla qui ni? La belle tension. Obéla tension. La belle tension. Tina combien? Tina 27-16. Motabeli tension tina 27-16. Ezaliwa. Ezaliwa. Pour moi, je pense que l'hôpital, il y a 20. Avec la coma. Ah, ça, il y a coma. Est-ce qu'on combien de lignes? La première petite scène à la petite scène. Ah, ça. À la France. Ah, petite scène à la France. Elle est la télévision, moi qui papa illustré. Avant de la carte de la Tina. Ne alobi. Ne alobi ya kende le 10 wana kuza raté. Ne mozo bela bicho na zo benga ai. Azo ko bonde la carte na o. Ameke ko benga numéro na ile kakiti. Ati dosko. Ati ya yo zo ka téléphone zo bonde la ngara yo. Ati téléphone bani ko yema ngapa bani ko yema bani ko samela. Sameli abi ya ola na kimya ngapi na komo na yesu na ola na na tongo na watuka na kundaki na tension makasi ti na tiba na kokote mate bosokola ngana za mama bino ba ngaiti bana ngaba zweki ngai basokola ngai bani mo l'hôpital na comme l'hôpital tension 27-16 dika ba okamwa docteur na bi mama yo zo mne ko tension 27-16 hotel ni pe oye na bite mengo bi mala ko ko tabola ti Sotango ye awa kokote. Sikola na yaki awa yaki lundi leki na matini na awa. Oye lundi. Na koti kaka la porte l'église. Na yaki eloko bimi singa na kati. Eloko bolo comme pepe bimi etikali na koti. Alléluia bana sambe. Est-ce que vous comprenez le mot? Là na kota ki. Maman c'est là. Et ça papa moko papa Grégoire, asa directeur na RVA. Ayaka wa aveugle. Aye to bondeli. To pesi we huile d'olive ake atie na lus moko monite. Azali be a. Parce que na moi bien terre, na moi le quoi nous avons fait la carte de tout na ngai. Pour me ça to vandi to zaki côté la ki lenti. To vandi to bali ko bondela ti yo bali ko bondela. Obi wa ko yo ka ata koi. Ata yo kini na toto na aba ate ndaba lo sala kati ya toto na. Na miti to bondela ki na koi. Na zaki na ko banga te. Na tsai makasi na te mi na koi lisusu le na koi bali ko posto na posto na posto. Non, tu ne peux pas dire que tu vas alléluia. Donc on lie foufou. Na kisi na biloko na lie. Bali ko expliquer bango de na ki awande na moni en comme ko wala na kimia. Yo yo ba ki soto ko mi na ta ko no studio ko lota ko bomba te. Mpa misa tuna ya ki awa yo za ki te. E ko oyo ya vendredi na ye na expliquer no ta kindoto. Na no ta kindoto te ndi comme de la mona ki na miso. O moni ko na miso. Na moni de la vision. Laki takata mwana kama mbaya nga chauffeur alimaki la nga mbaka tseka biseda okende bongo tezo mai sobrelo mera mususu bia la mai nga mai na ama to modela ki oto modela ki na pesi ameli akemisa nga pela bina se sudage na zone na katanga na na zone asina shema ya ati na la likola kiti ala likola kiti na mwana bana yaki kata juste na mwana bana lali lokola lali na kangi misu na mwana lokola Eli mosantu ekoti na kati ya ndaku na ngai. Alléluia. Aisha akoti wow. Na kati ya ndaku na ngai na stutuki na te. Na saboe 6 heures. Kabi nzambe yo. Asai na kati ya. Nzambe yako visite yo. Aladi wana ya station na kati ya ndaku na ngai ezali stutu. Ezali susu te. Na baki ke. Na konja bila moto tu eza la mafuta eza la. Yana yo. Yana yo. Yana yo. Chapiteau du monde. Au lieu de témoigner, au comment ndenge. Nakoma awa eza mama na biso mutu alandaka yo na YouTube atinda Mama sawa. aza na France. Mama za na France. Ndatinda kwa. OK. Siko lingo témoigner Nzambe, ndeko. Olingo témoigner asali nini pona yo pona mwasi na yo ainsi de suite. Nzambe asali ya nini pa ya mwana huyo na mama na ye.
Comment on a été beaucoup d'analyse qui bien, à contre qui bien, mais il comment qu'il attend, il comment qu'il attend mon boy, pourquoi zo bimaté, Koko bimaté, bah il s'y a que non, pourquoi ni pour moi quand bazo boy a informé là que moi na botamé, mais moi na botamé qui pendant 21h15. Alors na fandi boy na zaki na ngapa JTT na ebi kinzamba osa. Ale na ebi nga ifandi singa no que c'est paniqué zalaki na nzamba osa. Oui, a prier, a singa moi ça na j'étais ça côté déjà pour la salle d'accouchement là. Parce que ça m'a pété moi sur de ça peut être. Les naimona ermo de comati 23h. La ebi nga ba bio papa ya kana ye wana boy ba singa. Mais toujours comprendre que les gens qui sont là, qui m'ont dit que dans les bois, les bails ça va pas pour la mosquée pour la case. Les nègres pour la bails c'est là que non pour pas venir. Oui, comme ça dit. Pour pas venir. C'est la samedi la quinzaine la semaine la case. Après un moment donné les gens vont là pour 23h à laquelle la ligne va nous prier vers 0h. Tu peux faire 2h dans la ligne. Tant que tu es comme à la tombe, on a eu pour 4 heures. Mais écoute, je explique que non, à partir de 0 heure, la lutte qui est dans mon boy, on a un tu l'as typé, le roi, le village, tu as vu ce nom sur tout blanc. Donc, on a un monde, tu simbalaki, alors pasteur, je suis à terre la porte. J'ai ça va sentinelle la porte avec non, dans la poste, on a sur moi, je suis à moi. Mais il y a un côté à 4, par contre, à la télé, je ne sais pas, par contre, à la télé, il y a un côté. Le côté, là, je suis pas aussi, mais aussi, mais il faut aussi bébé, aussi, mais il y a qui m'a dit voilà, allez, l'autre appelle l'autre qui a mon défaut. L'autre on va inère, l'autre on se bat à 4. Et c'est répété des fois. C'est répété des fois. Alors on a comme ça qui tient, mais on a bien qui peut signer que non, ça va, bon, il y a tout le mais après, beaucoup de naïs, la monnaie qui est le naïs a toujours bien été. Donc on peut se faire, il y avait des mamans qui toujours pour combattre. Ce qui est sur la douche, la douche est quand maman dans la toilette, maman ne soit qu'écoute à la toilette. À chaque fois, on s'est répété. C'est non, on s'est paniqué, dès qu'on peut le monter, on s'y canta, mais on va allez, et comme un jour, mon boy, matinée, mon boy, l'agence. Tellement on appelle la balai au samedi, la matinée, mon boy, c'est que non, qu'ils ont mon boy, qu'ils ont mon agence, la commune de l'agence, on a l'agence, mon banda. La commune de l'agence qui s'étend de la Zimbo Mamou, la zone Nava. Après, des jours après, bah, écoute, on a là. Allez, Moutouana, allez, ce qui sait que non, on a une qui coule là, bateau, la écoute là-bas. Babeni maman a pu sortir à Porto Baïpsé que non, t'as la pour tout le monde, a yaki a bobo. Ayaki n'a pas tout, côté du biseau pour la bonne. Donc, quand il s'est on a besoin de la justice, maman va casser, ma nation va la monnaie. Alors, on appelle la famille, il y a ici, maman, maman, vous avez même si on est en bobo, on a les mamans, ça va. La continue à on a valé au prix de la pizza, mais la éva qui était la tigre au salon. Ça a appelé la vacances, alors on a eu le loyon de défendre là. Alors, na yake pas na yo, na jour on a expliqué mais tout sur les mamans sous, on a expliqué qu'il y a monté. La zone là lundi, fakina ya lundi, na yaka vendredi, na expliqué quand lundi na yé, fakina ya pour empêchement. Parce que ça l'entraînement, na sous s'entraîner, vous avez na banina tout s'entraîner, di bana ba battre le mal, bana ba battre la biso. Na zo kaka ba problème que non déchet non na respect bobo. On s'est dit bon discuter na Congo là. Alors on a fait dans cette année, il y avait un petit moment qui a la biso de fan club, il y a un champion, il y a des gens là-bas, on va t'arrêter là-bas. Et qui a dit non, tu vois ces deux types là, on va t'arrêter là-bas. C'est ça, c'est vrai, oui. Mais sinon, qui est mon coach, qui est son coach, coach a tenu à taille pour passer sous stage. Après, l'assistant n'a pas vraiment, si comme empêchement, si pas moi, il y a un bureau de il Kambeleki, Zambia après les jours voilà il y a pas là qui vraiment empêchement ma classe donc on est pas kananga pour y la ciment atika okufa alors là il y a bodo il y a comme qui a qui ba lundi na comme qui fait 19h na qui mana retard na teni banda après c'est on quitte banda na fandi si protocole mo ba le espace na kati na koti kokota na koti nde tant na epesa ofanda na liboso na msina na moni boss no ya izala ba maman bakani na bisa fa na oya na mete ina sele fort na yena oublier le pika non nom de Jésus pour y minute alors tout ce minda pour m'appeler na samedi après lobby jeudi
ye ngana bimaki mais yo ka jeune moko na kati ya lupango wana place tofandaka lisu na ye esalaki ebotaki makila na kati donc esali un peu bizarre ayepa na ye ote ndenge eza boye na esenga bino bolimbisi église nasambelaka bayebisika na osenga bino pardon nasalaki bino mabe nakoki biloko na lupango agi banda namona présence ya bino na lupango oyo nga motema nange esepelaka te amen bana nzambe esekozolanda mabango kokende kofanda eza makambo ebele yo koti oyeke eloko te oyo esalamaka na butu tokokomplike bango na kombo na yesu oyoki moto aye kotubela liso eteli evimbi nani abeti bakobeta banguna na yo na kombo na yesu oyo akotika yo te soki atubeli te akokufa na kombo na yesu. Oui, ça le fait un peu bref. Après, le jeudi, on a l'air à bon. Car les mêmes jeudi, n'a pas parlé hier. Bazo bengi na misu na ngaki non. Maman na ye, abeli iboma. Maman ça le fait. Abeli iboma. Maman abeli iboma, maman na ye. Comment on a dit ça? C'est Gladys. Alléluia, bana ça. Na oui, nani applaudit ça? Bible le dans Galates chapitre 5 verset 10. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il va porter la peine. Azala maman na yo, azala tata na yo, azala mobali na yo, azala mwasi na yo, azala locataire, azala païen, samba kobeta ye. Après, l'air abeli iboma na muna wana so bakake. Non mona na kisa kote ni sanda kwa manga. Alors il y a côté de Takanga. C'est au côté de Takanga. Non, tu es d'accord avec Dieu dans la neige va prier. Est-ce que c'est qu'à côté de la il y a Nganga, il y a Banganga. Amen. Au moment de mon côté, Fanda yo, Nzamba Sali. Vous allez précéder. Côté vous savez que vous avez chance no pamba. Oui. Après tu peux côté la tante les 25 et 29 heures la nuit. Na pour voilà ba ina aussi que maman va. Maman Sali nini? Maman Sali nini? Azana mort de toi c'est pas connu, c'est pas connu. Et c'est pas connu. Oyo nyonso akombattre bino nzambe akose manifester. Hélène Chibola. Siko mama olingo témoigner nzambe asali mpona yo. Na témoigner nzambe ngai asali nga linene. Banda mokolo na mardi na koko na ngakisa ngona mabe na famille ngai. Alors ça ekoisaki ngai na mboka kuna na ferme. Na bengi mosali na nzambe pasteur Josué. Na yebisi papa naza na kimia te. Nasa le koma kuna esika yosa. Ile kimia eza na ngata mokese. Nazata na enkate. Wana kokofuta mutu kakokuna. Papa yebisinga boye. Sala na kimia na kobondela pona yo sala na kimia. Pe okozwa mboko ti poko okokoma na Kinshasa. Na bandi boye ba 16h. Na moni kaka mutu moko aye na kati ya mboka kuna do mama na ye kopesa mbongo oyo simbela ngai mais soki osomeli nga makala yo longola 10 000 francs yo wana kabeli yo na zimbongo wana na komisi kaka nzambe ngapi anzambe apesi nga transport na 10 000 francs nde na longo kuna na kinga kati na komi ana Kinshasa na konfort na kulongo kinga kati tira tango na komi awa na zaki kana kimia kaka te po na koya ki tension na makasi nde na komi na Kinshasa na komi na liberté na bengi papa Josué nga papa nde na zapo na tana kinga sani na kiti na mutuka na kitela wapi na kende église de kende wapi papa bengi nga yaka na ndako na nga na tamboli na komi na ndaka papa abondeli po na nga na zikimia mukolo na vendredi o basangeli po na bato malade incurable oyo ezalaki na maladi nazalaki koyoka pasi na motema na nga attention sikoyo nazokaka awa motema nango ndelo eza na eloko te motema eza te ntango papa abengi biso totelemi na kondima na ngai na kondima papa ntango abondeli nakei antuka nayoki kimia antuka bakima pa nzambe oyo ya paster Josué akobikisa bango na kombo na ye bayeba na Yesu Kristo nzambe Josué abikisa. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel des armées? Maboko Elo catholique. Yesu wakalisia binene. Ufanye wapi? Sana yulu. Sasa na yulu. Siko lingo tato la zamba sale ni kwa hiyo. Nada mpaya, fai na moda estilo kumpo tenga, pele kutoa kosi na yulu. Ale odikatenga. Na ila problemu wakile ya mbazi na sea mabili. Siko era tenga lisinga yaka na prière. Nasema que maso nyuso mibali. Atenga vitu na prière moko advance lenzi foya lenzi okuta prière. Na yaka prière awa, sa prière makasi lenzi wana.
ela zonginda kungali kapuyo na saki benji o ba baluka mama sala no moyo malade ko ngana na problème na moto kani na uti puyo ba benji nga la inji nda na sala nga de France de na olo ba ti de na kimi bo ba joane limwe est-ce que on peut kama boko pona lo kuna Yesu oh Yesu na kinambo ki papa Bwanga vai na monga fona papa oyi awa na église même c'est comme souffler au lieu de témoigner ça va ça ne pas même papa papa oui parce que yo kayote petite sœur nanga azalaki na maladie na mino pendant 11 ans donc petite sœur azalaki na malade à mino pendant 11 ans ah attends moi hôpital simité ebele simité aye awa zaba bikisi donc 11 ans na malade à mino bika kate mais awa zaba bikisi est-ce que petite sœur azawa on a eu des choses là parce que il a essayé de passer ensemble ah ngula ba commission na moi ka bayete est-ce que petite sœur azayo ayete ah ok papa on a moni de gravité zaba bikisi na 28 na malade de mino pendant 23 ans pasteur mongo autaka chikapa assemblée pour na biki donc ils ont pas la famille te yanga zaki comme mususu ah ok alors l'habité miracle ensemble ça va changer et awa peut-être na usakoli assemblée pour na bai pesinga ba recommandation na sali na biki na difficulté zaki na moya prostate zamba bikisi oui et le présenté alléluia nous avons pour Jésus papa si on a pignon sur la prostate on va maman baya baya wa bakunda na bino basabosa bela pona pa alléluia bana sambe na mona papa comme ça le bateau ah ni pas ça comme ça nous sommes là vendredi moko ça les ensemble nous avons souffert de mourir makasi quand on est dans la cour de 6% de là on a quel dans maladie encore plus na kutoana il y a vendredi na samedi l'air de commis dimanche na tongo pour destiné et tout ça là pendant 42 ans et mourir pendant 42 ans mais ils ont la bikisio et le présenté et donc ça papa si on va tourner ensemble on va souffrir de mourir hein et comme si maman est nante rien du tout on va maman ni papa et ben vous visitez ça mais pas ça mais c'est pas oui ça va ça mais c'est quoi le hasard nene Eric na vani na kipata mionef na makala Joawe Frère avant de na kipata nef na makala kipata numéro 9 na makala oui ok si vous pouvez vous témoigner à Wanza ça c'est un problème na témoigner na nzamba selinga mingi vraiment je suis reconnaissant avec Dieu dimanche passé pasteur avec que non tout tambola na sama kona na makona ah service ça dimanche passé ah yo yaki na ega na 2500 francs papa bino problème monte aussi 2000 na tina sama kona tout ça projet mon il y a l'année passée et blocage qui na niveau ba konzi il était mal dikolo projet de blocage tout ça et zaima que non pas beaucoup pour j'étais parmi les cofondateurs et le corona et comme ba ministre c'est pas tellement mais il blocage tant que ça c'est na service on a qui dans mandat maman de coopérer avec un lundi na 17h to ça service dimanche mais lundi na 17h babenga maman oh non ça moi c'est ya c'est là oui donc ça c'est pas le cas de papa ko ya kayo ko finalité mais ok pite jamba sala na nini ya mko tsolo mtoto umande ko valia Oza pinga mama benga to bomi ko ate ma be kolo sema ile ba epete ko mama bisala oza pinga bito na quelque part oh ya na poko bon nazoya il s'agit que na ina kala limwala ya na gomu ko ta GB na zi transport na ko mpanya donc cela na non c'est pas cela que ça manque na libanda bon il faut bien pas pour pas n'importe comment et il y a des bons au vani et kaebe avani on a pas droit comme tout ça je vais pour ça la mort et c'est ni quoi
il y a longtemps. Il faut que tout ça mon vent mercredi, tout ça mon mercredi. Mercredi, c'est le lundi na pour passer. Bon, il s'est une bon appel singa c'est pas bandol na mobiliser votre grave na paye du peuple. Il va dire il va dire bien et passer bien parce que maman ça dit papa ko linga ya papa maman me fumba mais tout ça maman e fumba ah ya munene allez bana nani mo kozi o mo ke so ko ba parce que je commence à osa mine église vraiment na tout na pasteur mais na kangama pa mate ko nza osa nza to meti maboko pona lokuma Yesu sande ola kuona porte il faut pas kupona libela au nom de ko témoigner nzambe ndenge asali ola mwana nanga mwana oyo mwana oyo oyo nani komala ye Peter natindaki ye na wenze ya mobele asombelanga makala natindaki ye na mwana ya baye nanga mwana baye ankolo na ye ngalobi bokena wenze ya mabaya ya luza osomba makala natindaka ye akendaka azonga akenda pe classe atanga na yolo akendaka ye moko azonga napesi bango 500 francs alate pantalon ya jean atie na poche napesi bango na 100 francs basomba biscuit na nzela bakei ti balongwani na ndako ba 11 bake wana ti natali na montre tokomi 12h30 Peter aumelaka boye te aumeli boye mpo na nini nazwi ye ya na ye alobi landa bango soki omona bango na nzela ye na ye oyo akendeki wana mpe aumeli wana tokomi ba 13h toke ba 14h nabimi wana mpenza etungisinga makasi Peter aumelaka boye te nzambe aumeli boye mpo ani miniti onga nabimi na lopango natelemi libanda namoni baye oyo akende na Peter nga nabelelinga alobi Albert yoyi boye Peter azawa tokana okende tokomi na kwa mutu tomoni pa jeune garçon moko boye atuni biso alobi bana bokewa bango balobi mama atini biso tosomba makala alobi boya pesa nanu mbongo wana oyo bapesi bino ye abimisi mbongo wana 100 francs na 500 bapesi garçon wana garçon wana azwi Peter asimbi babalisi boke kwa mutu mwana baye abengi Peter yoke wapi batini biso tosomba makala yoke wapi jeune garçon wana alobi yo tika no makelele zonga biso tokoma boye tozoya mwana baye aolanda bango kasi garçon wana kasimbaki ye boye alobi yo soko leli obushe na peti akangi kambo bazokendaka kwa mutu jeune garçon wana baluki na nsima ye na mwana baye zonga wana okenda ye tozongaka siko mwana wana azongi aye boye nalandi natindi mwana bolanda bake kwa mutu bamoni Peter nga alobi nga na okenda nga bongo ti nakoti na balandi Peter aza to wana tokomi tokeba 15h Peter aza to nga alobi na obima na nga pete nabenga nanu paster wana mpe wana nazale mpenza nazolela nabengi paster nga alobi wana nazolela makasi nga alobi paster natindi Peter bana 11h ti ero toke 15h Peter bayibi paster ayebisi nga alobi Serge aki lokola obengi nga kanga nokolela mwana wana oyo bazwi wana akomonana kaka lela apres kolela wana bana olela wana mpe na kati nakangi porte bao bake komi na ngaba bapanzani nga nake kote ya kwa mutu mombele mobimba na moni ete napesi bakomunike na basusete tina ya okende na komi na limete nga babi te nakoma na komi omona bana mosusu bakoma na bamokungu wana nakomi na komi na ba 17h nakomi kuna mpe nakuti babiro mpe eza okanga nakuti mpe bajaleta bakomanda wana bazalaki batuninga mwana alate ndenge nini na bandi kopesa bango wana titi bapesi yo adresse banumero ya telefone miniti onga naza wana ba 18h naobimaka commune bwenoka appareil sone emashaki yakayaka Peter balokoti ye na baokee na ye bumbu bakomi ne deja baomata na ye bumbu moto alokoti ye aye na ye awa ayaka awa opesa mbongo ya transport na kati akomi nafukami na bondeli alobi ya nzambe kaka nde mosali no alobaki mwana nga mone nabimi nazwi moto na ye nakuti mwana alembi na
moi d'aller dimanche. Nanzala bana mereti bana sutize. Na la niku du garçon anate na zumwana na continue na katanda na bonde na sisi ko bonde la bengi na peste la bengi pastenga bi Peter amonani. Après na OK. Garçon wana bandi koloba bango mibale banda okende bazokende yena mutu wana baokende ekokoma place mokana kangaki mwana solongola loboko bakokoma place moko boye ye alongoli loboko enalo atiki Peter alongoli loboko Peter abatami na nsima ya bakamion moko ezali wana Peter abatami papa na bali koluka aomona nti sikoyo Peter alongo place wana akokanga papa moko alobi ye papa nazoluka wenza mabaya papa alobi combien de gens na bumbu combien de gens na bana mombele ti bumbu makolo alobi naoluka wenza mabaya papa alobi nayebi wenza mabaya te bakangi sur jeune garçon moko azali wana alobi mwana oyo aoyebisanga alobi naoluka wenza mabaya nayebi wenza mabaya te minite baosola na mama moko abanda oloba alobi wenza mabaya eza na mombele na luza nde baye kotuna mwana adresse mwana aye kopesa adresse nde garçon wana mpe ayebi kotoki azwaka na mwana makolo kati ti baye okoma bakomi na komine ngaba awa baoya kaka pa bakomi na kipata bakomi na kipata mwana asutuki alobi balabala toyaka na église nde yango ndi garçon wana alobi baba oyoka na église yango tokotela nde bakoti bakomi awa alakisa mona église na biso yango nde papa wana aketi na ndako kotika mwana yango nde na oyo témoigne mwina amen bana Nzambe ese tokobeta maboko mpona lokumu na Yesu alleluya nalobi boye ekoma commerce soki bazwi mwana mobali boye bakoteka ye $50,000 oyo mwasi $100,000 ou $80,000 il faut koprotege bana eza business oyo bazosala alleluya mais Charles amonani te eza na mwana mosusu bayibai na Kasangulu asali 1 année et 6 mois basala matanga esili mais na émission babengi tozalaki na lekatiki toprie nzambe obi lobi na meme heure mwana azomonana avant 18h mwana azomonana et lobi avant 18h babengi mwana na mwana fête monene loba abi mosusu mwana bunga afanda 8 mois babengi toprie nzambe obi lelo nazomonana lelo mwana monani tala bikamwisi nzambe asalaka nzambe akobimisa bisika nini batiaki oyo nzambe atiaka confusion kati na Peter na moto ayibaki e mbala moko mwana azongi ndako un enfant mystérieux tika nzambe apambola bino nzambe nabondeli mpo na Peter akola na nzela na yo se manifeste kati na yo ovivre second souffle grâce et faveur nzambe ezala na yo mama lokolo témoigner nzambe na nga afula yo parce que Bible dit les enfants c'est un héritage que Dieu nous donne héritage na balinga koyiba ezongeli yo